Le 30 août na décembre ndeko nyonso akobela makwanza mapalata pose koma lokola crocodile ere yango oyo obengi limwaka Dr Mokisho kiseko ya ofele yo pesa mbongo ya kisi atozalaka wapi ata na bashini wapi azimboye osombi kisi ye moko na DHL lokola pomi partenariat na DHL atindiki eliyo obengi Dr Mokisho na limwaka za affiché wana kisi na yo ekoya ofele le docteur yema ozo charge ya transfert ya marchandise na yo obange eloko te ya lebi ye moko azi charge na bino yaka awa nabengaka bino pamba te ngai moko nasali expérience tala bambula boninga naza kaka kotya te bete papa yaka epa Mogisho tout est possible. Mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi nalobaka toujours génération na biso ba epenge Fofana toye na mwa bokeseni mpona nini tosengi toyamba mwana mboka Timothée Lenoir oyo boyebi keno aza indépendant pe aza moko oyo penda génération oyo balandaka ye mingi aza mutu oyo keno soki oluki ye pe mwa respect obengi ye pe aye eza te keno ozobenga Timothée Lenoir azoyamba yo te na koevolue na ye mwa makambo eza ebele Timothée Lenoir ayebi mwana mboka Eliezer ndenge nini lelo tango mwana mboka malaise ezuye ebandaki d'abord à cause ya kodéfendre peuple congolais akenda makala boyebi dossier ya makala oyo etalaki diamant mais kona kolakisa no Eliezer Tambwe azala toujours mpona bosolo tomoni mpe affaire diamant eye lisusu na mwana mboka Lambert Mende lelo Eliezer Tambwe à cause ya kodéfendre peuple congolais affaire poison ezotambola Timothée Lenoir alobelaki mambo etali poison Timothée Lenoir na mona mboka Eliezer relation eza ndenge nini ezalaka bien kolobela mutu ntango azalaka mpe awa osololaka na ye obengaka ye eza teka lokola azwi likambu olobelaka mpona bes te tokotuna mwana mboka Timothée Lenoir atake moko oyo atravaille na mwana mboka Boteti oyo akufa a cause ya kodéfendre mboka lokola bato batangaka Lumumba Kimbangu nani andima kosakrifie nzoto na ye to ata loboko na ye mpona peuple congolais mwana mboka Boteti akufa ti lelo procès etelema yango totunaka mpe Tambwe Mwamba awa okomi président ya Sénat badossier tu ya justice otiki yango ndenge nini yango tokotuna mwana mboka Timothée Lenoir mbote mwana mboka mbote ndeko Fofana. Sincèrement, merci beaucoup pour l'invitation. Nakanisaka nazaka na embargo tokomi wapi. Ok, nazananga na embargo te. Na osenga ndete. Quand j'ai passé un coup de fil et pas moninga nanga ndeko Eliezer, oyo bato so bayebi situation na ye ya santé. Ebi singa le noir nga na kosenga we lokote, yo oza yanga indeko. Soko moni koza na matière, luka ndeko Fofana na Kinshasa, bobeta matière. Donc merci pour l'invitation, je suis flatté. Na bengi ombala moko oyebisinga non ndeko Lenoir so oza na temps yaka ngai ona ye ndenge baba na lopoto to décortiquer l'actualité de l'heure naza entièrement à disposition na yo et une fois de plus merci à l'équipe nyonso atokomi wapi pour l'invitation accueil et l'axi vraiment qu'ils alara ndako nanga ndenge na lobaka na batu eza kola mukolo soka alongoli bilamba eloko aliboso baluka kelamba ya kozipa ye makambo etali santé ya mwana mboka Eliezer eza na bato nyonso te nde basengeli balobela yo ofandi obengi journaliste olobela mambo etali Eliezer na Kinshasa osololaka na ye oyeba ata bana na ye oyebaka ata ndako na ye mwana mboka Timothée Lenoir ntango osoli na Eliezer Tambwe poche mwana kolo lopango représentant ya bavillageois osantire ye ndenge nini ntango nayoki baeko parce qu'il faut dire que lelo na Kinshasa komi sale eza facilité malgré ba vieux baza ndenge lobi biso pe na génération na biso tozali Eliezer pe a misala kombo na ndenge na ye mwana kolo lupango moi je le respecte na lobarango toujours Eliezer n'est pas un ami pour moi Eliezer c'est un frère toyebani bakati nga nazalaki na zampia que Eliezer ndenge na zampia mon cher les cas moi et loko Eliezer n'a tel problème oui il était toujours là elle a eu un problème na Kimbuta parmi les personnes quand même to komi pe accompagner partout sans un franc na pesa un franc te butu na moi cameraman ya to komi wa bazolanda nga partout titi makambo ngo eleka elle na ko zo ba ekoke non
Eliezer azaki empoisonné, ça m'a touché. Naïbisi maman parce que ma mère a rappelé maman ya Eliezer pour tolinga te tant tozo sala nzamba opambola. Nzamba pambola Eliezer atonganda unena mbinza pigeon, faut qu'on respecte eza musala ya dur labeur. Félicitations naïe. Or aza voisin na maman langa. J'ai appelé maman, na bi maman Eliezer a Beli, on m'apprend qu'il a empoisonné na ba bien na politique. Maman pas qui a se renseigné ba bi oui aza na poto a Beli. Raison pour laquelle nazaki même pas na besoin ya retourna fait vers na epo na Kinshasa to benga naka to mona naka na yebinda kwa Eliezer na yaka kolia Eliezer na tungisaka ye butu na moi ye na ngande balobaka na lopoto y a pas de barrière. Quand j'ai appris qu'il était malade na bengi azo yambate j'ai fait plus de 2 semaines na bengi azo yambate nazo komela azo réagir ça m'a inquiété na komelie une fois mais qu'est-ce qui se passe? Moi je suis pas ton ami, moi je suis ton frère. S'il y a un souci dis-moi toyeba to chata la prière pour Eliezer ayambanga awa na plateau. To beta na ma solo ya Marie la mère du désarmement. Ouais, c'était Kauka. Ouais, c'était Kauka. Après ayeko réagir ah les noirs limbisangai ba malaise ko simba na téléphone ezaki difficile docteur apexenga c'est vrai nazaki empoisonné boy na. Na bisi boni siko abia siko moi na peso statistique ezate en tout cas je vais mal. Ngaka na mbambalanga 2-3 jours na comédie. 2-3 jours na comédie. Si finalement il y a 2 semaines, Aotel Sanga a dit bon les noirs vraiment merci pour l'assistance nayo, ba appel nayo nazo mona excusez-nga, ndenge nazo réagir té sikoyo ba kisi nazui, docteur ayebisinga ça va, nazo ngeli vie normale donc nazo na convalescence, nazo c'est la docteur appel Sanga mukanda, naye ba kozonga pona kobundela ekolo et puis naye ba kozonga na parlement. Donc makamba poison wana à l'époque à Mobutu toyebaki a voter. Eliezer ana nini beaucoup en France. So bakolo ki ça, Timothée les noirs attaque le leader d'opinion. Lelo régime poison autre père de battu belé ba leader rebelle ils ont battu sur le bac non il fallait pas traiter ah ouais il fallait pas ça la boy mais c'est le yo elle a dans son hôpital. Non, la question c'est que Eliezer il est organisé dans niveau naé il s'est dit que pour nous avoir soin moko approprié il faut abîmer où est le problème. On a l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix. Il faut abattre la bombe. Eliezer, il est père de famille. Eliezer, aujourd'hui, Azana bureau, ils ont fonctionné. Tout le monde, nous les frères, on a besoin de lui. Ceux qui m'ont abîmé, est-ce que quand tu t'es fait empoisonner, ils ont obligé à un traitement? Non. Ceux qui contactent na Libanda et qui va rassurer, c'est bon. Le plus important, c'est bon. Il a été empoisonné par qui? Mais quand on la question était, elle a joué Eliezer, on a téléphoné, Eliezer, on bosse en attaque on a le point de dé, on a biloko désarmement dans autres. Pour biso génération toujours ya pambate. Toujours na ndenga butu na ndenga moi. Ne mo na sema loba ke faut que faut ka ba koko na biso. Biso toza ba bakuté, biso to faut to belela ba ngunza. Hein? Moi je suis chrétien catholique et ben ça va tout ma bakuté. Biso za soki likambo eleki, obeleli vraiment ba on a kato ba obeleli les âmes de purgatoire. Hein? Mais lis-moi makasi wana ese ko ebima ebundela yo. Pour toi, on a choisi. Tu es au côté politique, tu es au côté de la vie, tu es habité à ma baie, on peut s'habiller sur chance, au bel et bacal, bisopé, le quoi, tu as plein d'ensemble. Pour la délivrance et libération à Congo, tu roules pas tout. On fait la guerre avec personne, mais tout ça en démocratie, tout le monde est libre, à sa position. Tant que le gouvernement est soit quelque wana attaque oyo penda oyebi moins politique ango. Oyabi ango ndenge nini pe ozomona vision à 2023 ndenge nini. 2023 faut baquer ba poto zo milenge na ndenga moi na ndenga butu 2023 to tika so mon tout tenté lokwa ba nzoto ngo c'est koti ba poison et koti ba makambo ebele to kufite c'est que to ça réellement na kati ya calcul nzambe to tika ba moté naza na problème te na bande ko na biso yo bazo uta poto et loko nga na comprendre ka te tilelo Félix Tshisekedi chef de l'état à quel soit conseiller principal pratiquement bango nyonso bato basali 25 ans 30 ans na Belgique na France na États-Unis tout ça contre bangoté mais réalité il y a terrain Fofana bazana ngoté pour preuve chaque fois que ozomona bango na ville chaque fois que ozomona bango na ba boîte de nuit na bangada bazabatu bazana droit mon pépé mais expérience expertise il y a une question sur la nationalité moi écoute tout le belango ezate parce que ti na parlement ya lelo na ndimité que ezala traité na parlement na sénat na gouvernement ça sera la même chose. Tolingi quand même tout sentir implication insécurité na matadi kibala insécurité na kimwenzaga insécurité na télécom na kimbondo insécurité na mbensek eza na barrière moko ebandaka na mitendi barrière wana ebandaka 23h minuit et si la na 6h voiture tout ezo uta Congo central il faut tika $100 barrière wana muta gérard ngo ayebanité barrière mon pimba ba service non sont mélangés
muta géraka ngo ti lelo zo ba te nazo beta cete. Ça veut dire que mutuka tout ezo uta Congo central. Et rezo kota mitende kota Kinshasa fois tika $100. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, Félix Tshisekedi, chef de l'État, alobaki le peuple d'abord. Pour nani douane ezo kitate. Ozo so huissier na DGDA na Ofida. Huissier ba futa ke $1,500, $2,000. Matongi immeuble à $300,000. Yebsanga zu crédit wapi. Yebsanga zu mbongo ana wapi. Les gens construisent en désordre, suivi les athées, impunité les a permis. Donc, quand c'est que le Kabila qui est ici, mais tout le monde a 6 mois, 7 mois, Nafachi, chef de l'État, tout le monde comprend rien. Pourquoi? Parce que audit les athées. Les lots, il y a travail. N'a eu occasion, il y a en contact avec le ministre Lambert Matou. N'a bien excellence et denga. N'a eu un fonctionnement. À travailler trop, mais ce que j'ai aimé, c'est que Aïkokuta SMIC. SMIC est ça droit au Yongana yo tozanango par jour au l'État congolais faut reconnaître que pour na batuazo sala au nom de la République. Aïkokuta SMIC dans 1650. Le lot SMIC est commis à 7500. Or peuple congolais n'a poids n'a respect en boka na biso SMIC fait comme à $5 ba 8500 ou même ba 10 000 francs ça veut dire ba $6 $7. Yebisanga Fofana na salaire Eliezer afuta kayo. Ndengo saka chaque poka yo peut faut côté alimentation pour ça na droit à vie mais tant que SMIC est respecté on peut vivre ndeni pour moi on peut faire tant madame na yo peut faire na mafuta faire na lamba bien aucune ba société lokwa OCC au GFREM on attrape SMIC est raté aucune ba société ba libanais ba indien ceux qui ba inspecteur à travail ba bandika ka contrôle FCC beng général Moura bengi ministre mais yo tini ba inspecteur kuna ndeni yo éviter que libanais na za camarade nanga yo éviter que ndie wana za camarade ya mwasi nanga où allons-nous? On s'attendait, on se disait, le chef de l'État Félix Tshisekedi Dazawana, papa Lobaki le peuple d'abord, papa Lobaki état des droits. On ne voit pas ça. Je respecte beaucoup la politique du chef de l'État, mais là, ça désolé, parce que l'empreinte, bilembo, les athées. Nalimina tuna ok lelo. Donc on a moqué les étambours, les athées. Comment on a le 4e jour, va travailler avec indo-pakistanais, modèle va réclamer droit na bango. Mais comme si bato auta bango basati ba député national batana cop na ba libanais na mona ki o elega ki mona mboki Eliezer même bato wana tina présidence mais tout ça comprendre te ba libanais ba indien bazo respecter mes chefs de l'état ti olanda ki o elega ki lobi na ville bazo réclamer ba salaire na bango mona mboka Timothée Lenoir ozo mona makambo ndenge nini. Avec 18 ans, Joseph Kabila est simité. Mais à aussi les peuples d'abord, état de droit. Et ils ont la silogate. Non, moi je vais te dire, Fofana, devant caméra, à cœur ouvert, flou et continue à mis na cerveau. Position, fonctionnement, il y a des Libanais et des Indiens. On dit que même pouvoir où ils ont les c'est très difficile. Le peuple n'a pas souffert. Comment c'est fait si nous avons un salaire du 1er au 30? Bah, foutre $50. Il faut mettre la coca wana, soka beli fois la kisi wana, transport, peka, bah ça le quoi bah robot et pas indien. Mais indien wana chaque pourquoi, azana général moro. Indien wana chaque pourquoi, azana mutu moro ya PPRD. Et ministère parce que en fait, rappelez le moro, na fonctionnement il y a ministère il y a travail. Ben inspecteur de travail pour qu'il y ait des contrôles, bah ça a besoin d'ordre de mission. Mais chef na bango direct qui est l'inspecteur du travail, l'inspecteur général du travail, il faut y aller. Mais sur aucun inspectorat, l'inspection générale il y a travail. Au lieu que bana ba kitité, bana bikité, bana papier duplicateur té. Quitte on n'a pas dit pas na yo. Je suis très confortable. Na l'inspection générale du travail quitte ces athées. Il y a bisanga tango que contrôle et pas libanais. Libanais le molier moi $200, moi 300. Au lieu que tu inspecteur général au monde moté. Il y a déjà relié à bana, à moins déjà provision, tu as ensemble à bango ba cahier dans un mois la rentrée. Ça veut dire que l'impunité est imposée, ça veut dire que l'injustice est imposée, qui contrôle qui, et puis, nous avons compris. Gentini Ngobila, ça va pas. Gentini Ngobila, ça va se retrouver. Non, Gentini Ngobila, ça va. Gentini Ngobila, ça va pas salon, et na martyr, na mona na ibembetien, c'est qui dit. À sali salon, comment ça va. Fofana. Bah 10 000 balles payées. Nazoya. Fofana. 10 000 balles à payer sur ma boumé, ce monde. Au Toloba, on a introduction, continuité d'affaires. Gentini Ngobila Kotiwana, sur base de quel élément où il y a fonctionnement, il y a vie. Non, il a bien géré na Yumbi, na Maïndombe, Makamboza bien. Il y a un qui chasse. Il y a un zuna, moi sur Bazarine na Yumbi, aéro même na DG quand na Kinshasa. Tu sais comment on appelle ça en français? C'est un désordre bien organisé. Yumbi des Kinshasa, au lieu que Yumbi nzele zate. Non, il a bien géré. Au lieu que Yumbi bureau zate.
kaka Gentilini atongaki ndako na ye pembeni na ebale atie piscine seul ndako eza na piscine na bandundu eza ndako na ye yebisanga na libele yebisanga moto azolamuka na verre ya champagne na tongo akokende bumbu mokoni aya kobeta tour na malweka ozomona insécurité te qui doit présenter les programmes sécuritaires de la ville de Kinshasa. C'est l'autorité politique. C'est qui l'autorité politique? C'est Gentilini Ngobila. Gentilini Ngobila a 5 jeeps. Jeep, ça 50, ça 60 000 $. Pour nani? To outi le premier août awa. To kutani na yo. Na cameraman na yo awa. Ya to komi wapi. Na ye banda 8h. Na moni tomba papa na ngai na 13h. Ba cimetière est géré par qui par l'hôtel de ville. Ça veut dire suivi et contrôle les athées. Insécurité comme ma casse na ville surtout na Gombe. Na Gombe kende na sima galerie présidentielle 17h 18h au Megate zandu mo tia localisateur bazo limité pe na 7e yo longa bondeko wana bazo botola bato basak na biso bazo en supermarché à 7e wana lobinga mona moni oyi ke Gentilini apesi ba bourgmestre $10 000 lingwa les a commis na muke lingwa le ande mona selemba uta lingwa les ande mona ngalema te ezandenge moko na masina te et puis ba bourgmestre soki mi balé na yo déjà ba balé. Moi, c'est le but, mais tu as moi 10 000. Honoré Ngaïd. Si tu as 10 000, on a justifié. Est-ce que dans un pays organisé, aussi longtemps, à niveau d'assemblée provinciale, tout ça a dit, apportant création, il y a régie d'assainissement, il y a ville à Kinshasa. Attaque tout Kimbu, Tachara Moana. Pour moi, on a gérant. Les camions, ils disent, comment on appelle, des tracteurs, Bazolo, on a matiti, moi, on a zomé la whisky, à Kabola Batumbo. Aussi longtemps, régie et Zali, ils ont créé une assemblée provinciale. Pourquoi Gentilini Ngobila Koko soit mbongoté? Pas moyen de mutazana ngwe belé au nom ya fonctionnement ya ville après ça on a régi pour ba assainir ville à Kinshasa. Kinshasa yana li babé bolongoli Saint-Pierre et Lamba bolati en Saint-Paul avec Gentilini Ngobila il y aura rien comme résultat. Moi na tuna o question parce que na bi que non au travail na mona mboka boteti o azali na ba logique moko boye. Ce qui le mona mboka boteti penda assez cool pour l'assemblée provinciale. Comment on a Gentilini comme gouverneur na lo lenge asali pe comme on appelle Godin Poli o aza pasteur tant mon pasteur azoko sa siko ebsanga ki bonzambe za wapi po ba finga biso ba catholique bandoki bo sambela bikeko yo pasteur ozana kombo ya Yesu et puis na ndenge ya spiritualité ya Jésus et Jésus faut que yeba bato bazobelela Jésus nini. Je n'ai rien contre Godin Poli na saisir le micro au travers caméra na yo na banda dossier oyo na ndeko Eliezer pour la indemnité de sortie à beauté. L'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale. Kimbuta Nantingi Basangani, Batindelanga 5 imputations dommageables. Oui. Batindelanga Mikanda, nous allons condamner le tribunal. Moi, je suis Eliezer Azalaki, Batonsupe Bazalaki, Basungaginga. Na outi ko komelande ko Godin Poli il y a 2 mois. Na scellé 4 courriers. De Godin Poli, dossier beauté. Beauté a coupé en fonction assassinée. On a un dossier beauté, c'était na commissaire cop. Mais indemnité de sortie que dit la loi en République démocratique du Congo, c'est un droit constitutionnel. Godin Poli n'a comme lié. Godin Poli a coutani na conseiller juridique nanga avocat nanga. Alors binga nazo voyager, nazo kende vacances na poto, il faut na paiement na travailler mingi, aller kende kutana na kester nanga impiana. Avocat nanga kutana impiana, deuxième rendez-vous ngamona yena kutana kester papier impiana. To sololi, il fallait to banda réunion ya commission ba justificatif et bima pour to ba ko so ba indemnité de sortie na biso. Soki boye lelo papier impiana ke maluku. Boye lobi o yazana ba chef coutumier na maluku. Ngablo ngane bangsa ngate yebisa Godin Poli to ko bunda de mibali ba bunda. Na komeli conseiller spécial ya chef de l'État à la sécurité Papa François Beya avec tous les respects. Na yoki na ba couloir na ba bureau mususu ya cabinet ya assemblée provinciale Godin Poli lobby François Beya rescapé ya pouvoir à Kabila au bangsa ngate. Na monte FCC na mona autorité morale et puis politique Godin Poli à côté mana François. Voilà et puis ngai pe naza muluba naza mboka moko na chef de l'État biso siko to za ba kasayente na mboko ya Congo sort na biso ezani. Godin Poli a évité que Botet a kufa parce qu'Azaki en plein service et que ben indemnité de sortie. Le nom n'est pas kufa. Ça veut dire que personnel n'a besoin d'indemnité de sortie. Ndeko Fofana boye bisa Godin Poli nga na za garçon ba problème. To bundane na moi, to bundane na butu, et to tana na nga na mwana mama Maria. Nga na za mwana ya mama Maria. Yebisa Godin Poli soka pesi mbonga Botet te nga na ye moko zolo etala likolo. Parce que comment est-il possible que Tozui assemblée provinciale, président de l'assemblée, mon Kisasa, gouverneur mon Kisasa. Mais président de l'assemblée provinciale, c'est la boulot. Tout le monde a caché que non, Bino Bana Kisasa. Mon ambo Kamaï qui est Mukebaï, Azalelo Libanda,
oyo na ebité na tout na yo moto pe ozalaki na assemblée provinciale. Est-ce que dans la loi moko pende le but de député à ça la 12 mois libanda? Jamais. Parce que balobi ki mona mboka mokiba zo sibi ligne ya boteti. Et logo mokiba ya zo sibi Godin Poyo bi relata ye. Moi je connais bien l'assemblée. Kimbuta comme gouverneur na misonanga, ba bimi ba député ba ntingi, ba bolema na lemba, tingi na lingwala, boteti na kitambo, ba zebele ba bayambudi là et tout ba zebele. L'assemblée provinciale bandi na misonanga. Il n'y a aucune loi, ni dans le règlement, ni même dans la constitution, où les autres nos députés sont suspendus pendant une année. Et puis non seulement à Tchalo Koloté, et puis à Zouapembo on a été. C'est Godin Poyi. Pourquoi? Moi je suis un garçon à problème. Ce qui Godin Poyi, il y a un monde qui gestion ville à Kinshasa. Il faut avoir un front et belé pendant la Osuka. Na oliaye. Ah to bunda na butunde mibali babundaka. Na koliaye. À couper Sambong à beauté. Le quoi, le papa François Béazard rescapé à pouvoir à Kabila. Ainsi, papa François Béazard, avec tous les respects, le quoi, il a droit constitutionnel, il a joué médiation. Conseiller spécial à chef de l'État. Il a dit que a pouvoir à l'Aubergne, moi j'ai été élu. Est-ce que ça c'est un état d'esprit d'un pasteur? Vous voyez, ça pasteur Godin Poy. Natiki papa François Béazard médiateur à Katalikambo. Au moins, il y a un bundati na butu. Pour bitumbo, il y a un butu. Maïka mimi on a politique ngana yeto ko bunda na butu et puis na rasuro ke ngana imoko otala zolo likolo en tout cas eza ngate ngana mwana mama ngai naza mwana mama nazo ekame ba droit nanga la rentrée zoya dans un mois bango bazala ba mboko na bango bazoli na ba gentini pourquoi na mboko non on n'a pas droit à la vie le quoi tout ça ba kasayen te to on a droit à vite to ko tambola gabo et papa ba ki le peuple d'abord j'ai écrit même au chef de l'état ça fait 2 mois na on a réponse té Vital Kamerhe est dépassé, azomo na nate, tozota ga ba transfert na banque centrale, mbongo ne bimaki asombi ndaku boye, siko biso le peuple d'abord sort na biso ezani. Alina tout na petit Timothée le noir, ndengo toucher place wana, ndengo ozomona ke no en tout cas, mona mboka Félix Tshisekedi. Kombo Tshisekedi wana ezozo insasa makambo susu. Ozo sujet mona mboka Vital Kamerhe ndengeni, attaque directeur à cabinet, na moi tamuke o. Vital Kamerhe na chef de l'État zo yambe disouté. Baza bâtiment moko couloir moko même konza boko yamba été. Félix Tshisekedi je le connais pas de près mais j'ai eu le temps de l'étudier en tant que politicien. Aza mutaza mutema munene. Mais tant ozo supporter les sous mutu wana te seke mutu wana sumbi na nganda. Parce que ba transaction nyonso ya bien coach. Pas problème baza na ngeza likambo 50-50. Na compte ya cash. Faut ba ça l'équilibre. Caméra, il faut tout ça l'équilibre, il y a 50%, 50%, il y a bateau européen sur la carte du gouvernement. On appelle ça en français le principe de la préséance. Même si on est collaborateur, jamais on est Eliezer pour lire 50-50. Et le roi à $100 de côté, Eliezer a 50, un peu sous 50. Aussi longtemps, il y a un foot à la fin du mois. Non, c'est ça normal. Parce que jamais de mon âme conduit. Dans minute au Vital Kamerhe, on a un problème. Parce que Nayoki récemment, il y a une semaine passée, si je ne me trompe pas, chef de l'État a autosiliqué la Bango, Vital Kamerhe, il n'a pas conseiller principal. Parce que les règles de la présidence, ils comprennent en côté. Na Bengibino, on a fidélité à combat, Boya, mais au fur et à mesure, au sein du cabinet, la présidence qui est la première institution, les règles vont s'accumuler. Bah mon aga va conseiller, au lieu de conseiller, va troubler la certaine église. Va conseiller, nous sommes comme frère. Encore mboko va pasteur. Bah bomi mboko va pasteur. Kili. Surtout ba pasteur va comme badadi. Tous les conseillers va outi poto va comme bana badadi. Ba zo luka ba fiancé, bana batukuna l'église pour embrouiller les gens. Ba utaki poto 25 à 30 ans, batiki basi na bango na bana. Batika pe bana Kinshasa pe ba jeune, ba bala ba fi na bango. Pour résultat, il y a travail na bango rentabilité répondant à la présence de zomo na ngote. Mboko eza na chance té. Na lingi ko toucher ba point mususu té parce que congolais a un problème ya ko interpréter makambo. Mais comme on a Vital Kamerhe pembe na chef de l'état. Naza parmi bataliboso na lobango bate belé ba benganga na ba vieux ba gangelinga bate belé ba kebisinga na bi Vital Kamerhe azako ide chef de l'état te to komi wapi lelo to komi wapi ce qui se passe à la présidence l'expérience au Vital Kamerhe azana ko ça matin dernièrement nazalaki na ndeko nanga ya CNews Yves Bouya tozaki na émission na canal kina na Canal Presse. Il va préciser que 15 millions de dollars est bungi na présidence signé par Vital Kamerhe. Talak 1. $100. 1 million, mais 15 millions de dollars. Aussi longtemps que a pembeli na kan kokolo toilette ezate. Obi ke na kan lufungo la toilette ezarate. Na kan kokolo toilette publique ezate. Le lobo zo beta masolo Ebola. O Ebola na bunya. O Ebola boye. Mais Ebola fait comme à la Kinshasa. Dans quelles conditions peuple a vivre? On a que dit-on la santé n'a pas de prix.
bokezwa lisusu ministre ya budget bokezwa lisusu ministre ya budget seigneur bokezwa ministre ya budget bopesi intérim ya santé hein alors nzamba pambola fali mutambongo azokoma kaka na mbongo de plus en plus biso pe babola ki bobola pe zo baksamela biso ka c'est ça le Congo mutaza déjà ministre ya budget clarté exacte na gestion na ye boke pesi sous intérim ya ministère ya santé aussi longtemps l'OMS a bêti sonnette d'alarme la question sur l'Ebola en République démocratique du Congo il faut que fongola misu il faut trouver des experts bozu muta budget botie ministre ya santé on est dans quel pays soto lobi bongo to za ba écrit soto lobi bongo banana bazo laksani bonne chance mais biso to okufa te nous on va gérer cette nation on va diriger ce pays non par rapport à nos têtes mais par rapport à nos cœurs. Parce que l'autre Boma Congo, le lomi teme ezate. To kanisa ki loko a Félix Tshisekedi chef de l'État fachaye, to ko mona bilembo ya mutema. Parce que si ko mutema eza compassion ezalaka, intelligence ezalaka, amour ezalaka, faveur ezalaka, mais to mona nde monde béton, monde enko. Donc tika lika moko po ekokasa. Mona mboka Timothée le noir koyo. To zwa ba chef de l'État. Nga ko mamba Mobutu te, mamba Kasavu bute pona zalaki na bangoti. Mais Félix Tshisekedi génération na biso. Félix Tshisekedi azui penda de sungi ya to internet ya ba magazine no bazana tinate bangonde ba compagnie chef de l'État mais lelo derrière ye bazati peut aujourd'hui président au CV tonda soko luki mama mat moi si ya Etienne Tshisekedi o atamboli na ye partout azas qu'on a 10e soko lukomo na ye omoniye mais komona batu oyo batikala kosunga Etienne Tshisekedi te bangonde baza derrière Félix Ndilo. Chance c'est ça, toi exacté. Non, chance c'est ça. Parce que toi, on était mal habillé, ma chance c'est que ça a été. Chance, Nzamba soit jamais innocent à commisser coupable, jamais coupable à commisser innocent. N'a pas faible moyen. On vous a traité de tout, mais bon, accompagner chef de l'État Félix, le loi a commis président de la République. Donc ça l'avait écrit. Félicitations à eux. Baké soit porte-parole. Quand son moment bayam, où il y a RFI, une expérience. Pour nous, le na RFI. Bokezo a aussi conseiller en communication. On t'a séné 15 ans, 20 ans à poto. Bon, bino bobundi. N'a pas faible moyen na bino. Bobetami ba film. Parce qu'il faut dire que bobetami ba film, ba botoli ba caméra, bo sali bo bosé belé, ba taba réseaux sociaux. C'est ça la politique au Congo, c'est l'ingratitude. Yango moninga makamba parti politique na lemba na baya. Na préféré indépendant. Parce que na carte na bango il y a des cas exceptionnels. Ba cas ya bien ezalé. Ndeti ba loka ba Richard Mouyej Manguez. Richard Mouyej Manguez, aux autres la volonté, où ils ont le na Lualaba, aux autres la ndenge Lualaba, ils ont kende liboso, Kinshasa fois landa Lualaba na sima. Le na Lualaba, aux hommes na stade, le Lualaba 2 ans ya mandat ya Richard Mouyej Manguez, na moni ba boulevard du 30 juillet qui 5. Na mituni na moyen nini. Mais Kinshasa hôtel de ville na epi na visiter bâtiment na yé, ya nini ya gouvernorat hôtel de ville na yé, na ke visiter chantier ya assemblée provinciale, na chantier bazo sala salle ya ba plénière. Non. Il y a des gens qui aiment cette nation. Tout ça parfait. Ndé na lobana kata FCC, batuma beka bazate. Il y a moko bazar. Ok na nini na Ituri pas Jean Bamanisa. Malgré ma ça saison beta butu na moyi. Mais Jean Bamanisa il travaille. Azo benga ba investisseur. Bazo ya pour que bana Ituri, bazo moi vie. Oye na Okatanga et pas Jacques Yabula. Omi que Jacques Yabula ngana yo tozani âge moko. Mais jeune ko kota koti na biso ba travaux o ezo sala na ville à Katanga. Ça parce que comment un gouverneur est capable de projet à Babougouesse? Non, naza nanga déçu. Naza nanga déçu pour na Gentini Ngobila, naza déçu. Gentini Ngobila, au moins le kezo bo mamboka. Mais le gars na sécurité, azana agence de sécurité. Mais agence de sécurité na salaire bazo zoate. Ba prime ya sécurité bazo zoate. To comme le en Afrique du Sud. On t'a roulé la journée mobimba aza debout la na fin du mois azozo mbongo na été azara son agence na yasi. Un jour je vais vous parler de Gentini Ngobila. Bien sûr c'est tous na poto. Gentini était à Paris. Je vais vous expliquer qui est Gentini Ngobila. Moi je ne suis pas un aigri, mais mboko ils en a chance te. Kinshasa ils en a chance te. Gentini Ngobila c'est quoi son état d'esprit? Parcours politique na yezanini le lobo reçoit ville province capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a du FCC. Na FCC batamalam baza ba Richard Mouyej. Awa lwala ba na quel lwala ba? Na qui assister na présentation à programme ya Richard Mouyej. Na moni ba patrouille à sécurité mixte, na ba officier supérieur na kati. Awa patrouille est-ce que ça là? Kende na galerie présidentielle héros. Au moins ba jeune ndeti ngai bazo mela gene. Ba jeune fille 18h bazo sukola bolumbu. Na miso bato excusez-moi pour les termes. Où est le gouverneur? Tozana aucun pompage 20 roulages.
OK na baramoto 20 roulages oya wana ba soki ba saute moteur 20 roulages mais soki OK na ba souciat 3 soldats yebisanga quartier monene ndeti oyo ozali ota na souciat 3 policiers so mi balé ba ke patrouille moko na osani ba roulage bazo sani ne belé na nzela roulage azo bunda na mutuka o eza ya corps diplomatique ezo la sa état province eza état mboka ezo fonctionner. Où est la politique écologique? Tous en bas déchets à la société à la cigarette. Tous en bas déchets à la société à la sanga. Tous en bas déchets et puis magana ba hôpitaux. Tous en bas déchets et na ba plastique, ba déchets zo bimela biso na bandako. Et partout dans des pays civilisés sont des déchets traités. Ah ouais, Argentine azab. Politique écologique, ça tembu les oyat. Est-ce que les cas mikolo na bongolo? Na po ya bongolo wana. Je passe pas sur Bougoumé c'est même ya kala mwana. Tango zo mona bina milangi. Obaje zo mela matongo pourquoi? Tango zo mona ba déchets ya ba milangi. Même na ba terrassé. Mais ezolo bela ba Bougoumé c'est l'autre côté. Ezolo ba gouverneur de la ville de l'autre côté. Timothée Lenoir attaque expert assemblée provinciale oyebi côté kuna. Tango zo mona loi oyo ya non makambo itali tapage. Joseph Kabila yaki bato ba accompagner pe ba pasteur. Peut-être bazo ba a échoué na ba pasteur pe ba échoué. Bazo lo ba kotanga Congo. Mais tant bozo voter loi. Ce qui tapage sonore sur makamwa musique. Depuis ba lo ba église. Bon église. Au côté avenue moko tu retrouves 4 églises. Ba maman na biso ba 60 70 80 ba 3e âge. Bazo ku famille likola attention makelele leki. Tant bozo mona ba ni ba ber plutôt ba bar ba terrasse. Bon régulariser pe ba église. Ba église leki belé na Kinshasa. Mutu mutazana instrument na e ba pasteur ba koma ba dadi et koma ba fara. Gentili ngobiarubi ya sambela. Dans le roi ya sambela moyen réglementer makambu ya ba église ezate. Il y a un désordre bien organisé. Vice Nenani. Moi mboka mbungu. Tika biso. Tika biso. Oh bana Kinshasa ba mikata sachet moko. Tika biso makambu ana papa. Pas au moins Kinshasa et ana dibabe. Mais toko délivrer beaucoup. Timothée no tant mona ka montage nomination. Tu l'as dit to la muki Timothée no à lelo ministre. Ezani. Eza responsabilité. To e komi ke osoma mapango. To ndek ta mona ba politicien congolais basala la politique pour na bien peuple té, basala la politique pour na basoma ba mapango, basoma mituka. To basoma makanga. Ete camarade. Pas bien. Ba bazana matata ba komi dana mpiaka. Ba bazali na chibala déjà ba komolela pour ba yebi ke bazokende. Papa lobaki les peuples d'abord. Nous espérons que chef de l'État a repé sa biso bilongia sika. Parce que même premier ministre qui est pas à le roi ngana azo c'est la liste. Les arrêtés. Or la consultation doit être faite par le premier ministre. Azota la cursus à Moutou, expertise à Moutou, si réellement la domaine où il faut Tchava Fofana, la domaine où il faut Tchava Eliezer, la domaine où il faut Tchava Timothée Lenoir. C'est ce qui ne se fait pas ici. Dans des pays civilisés, les vrais politiciens, ça va bourgmestre. Ah, va bourgmestre, va où t'as. Ok, n'écoute pas où t'as bourgmestre, mais là, gagné dans le bureau. Ah, va te dire, tout les canaux élections, il y a des sénateurs. Mon amboka Alexis Tambwe Mwamba, Oazaki, ministre de la Justice. Mais jusque-là, Mambetali Bakapangala, Akufika, une église, au bal perdu. Tu veux dire que a motiki angokana maboko boyebetaka. Tu éviter pour simuki ni ndenge moko akimi une église à quoi ambassade, bal edimika, bal perdu. Tu éviter mudana o diriger Mwamba, tu éviter dans la police, aussi Akufika Kabou. Lelo Alexis Tambwe Mwamba, Aza président du Sénat. Mais comment on appelle mon amboka Evariste Bouchab, Akekuna, Azui Kakatu? Comment on appelle Lambert Mende, les députés mieux élus à Sankourou? Mais peuple à Sankourou, on va voter pour les députés nationaux, députés provinciaux, mais bah ébissé, Toboyi, yo. Non, je vais te dire une chose, hein. Je n'ai rien contre Lambert Mende, mais là, je félicite Sankourou. Parce que Congo, le lot, on a besoin, peuple à un état d'esprit. Bana Sankourou va comprendre que à venir il y a Sankourou et ça m'a beaucoup na bangomoko va voter jeune wana va voter mutuana j'ai oublié son nom Mukama dit quelque chose comme ça si je me trompe pas félicitations Mukumadi voilà Stéphane Mukumadi Stéphane Mukumadi toutes mes félicitations on a saisi l'opportunité dans micro on a fait ses félicitations il n'y a pas de problème mais bah c'est là même des l'équipe to comme na Mukumadi Stéphane tu peux ses chances tout ça na besoin bana Sankourou félicitations pour les années là pour ça j'étais dans ma tête là moi je ne suis pas mon tété là mais j'ai beaucoup du respect et de considération pour ma tête là ba lokwa ba mongo ba lokwa ba ngaka ba yeba ke loko ba lingi ba tête là baza bongo mon tété le rotier musapinali souté et simbate ba tête là ngana respectaka bango depuis à l'époque coloniale makambo Lumumba
sont des gens qui savent dire oui, oui, non, non. Félicitations à Bana Sankourou. Et pour l'élection, il y a Tambo et Mwamba. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire encore? C'était le choix de Kabila, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du FCC cash, on voit Kabila, on voit le président Félix Tshisekedi. Mais il y a une information, à le gouvernement 65, à 100 ministres, aucun dégât dans la transition. Parce qu'on a besoin des États-Unis, on a besoin de la France et la Belgique, sans bangoto à rien. Quand on a la TVT, ils sont zéro devant la communauté internationale. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a montré que les politiciens congolais ont ventriotes. Anon Moutaliboum, Anon Moutamakango, façon de chemise à Kitoko, façon de Kitoko à ton immeuble. Il faut gérer comme des enfants. Quelle que soit la taille du gouvernement, nous allons en transition et ça va permettre à tout le monde de équilibrer ça. Tous les gens ont formule 1+4. Pourquoi? Parce que l'homme politique congolais a mûri. Il a avancé de 3 pas, il a reculé de 10 pas et fort résalté. Non, félicitations à Sami Badibanga. Félicitations à Sami Badibanga. Aïkobima sénateur et la mystique. Nous avons salé grâce parce que ça c'est une grâce. Il a rebondi. Il a comme premier vice-président via Sénat. Félicitations à Badibanga. J'ai travaillé avec Badibanga à la primature. Je ne peux que l'encourager et le féliciter et surtout le soutenir. Mais il a une lourde tâche parce que tant que moi je suis diplomatiquement. C'est un problème. Tu revivre en gros. Biso pesa souci na biso te kazana embargo parce que force ya Sénat c'est la diplomatie parce que bango ne bazo travailler directement avec la présidence, c'est pas comme à l'Assemblée nationale Makelele le Kiming. Alors à niveau et à responsabilité, il y a Sami Badibanga, il a la gestion de la diplomatie, il a la gestion de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. Donc Azan a lourde tâche, dans un moment très complexe. Plein succès à Sami, félicitations et l'essentiel est à la res publica, donc République. Tobunda, mboke soit moins sens et soit moins forme pour les soni na libanda. Toi avancer te. Soro bimi libanda de konanga, on comprend que RDC faut Nzambe. Quand des frères Patrice Aloba, il faut vraiment Nzambe. Moté les noirs qui a face na epenge Fofana. Toloba que non ali tozo kende ezanga. Génération oyo to bimisagabu. Ali tozo kende mukolo moko akole. Ezaki Timothée les noirs. Na ebité Timothée les noirs. Vous en avez un mot de la fin. Merci à l'équipe Nyonso Atokomi Wapi. J'ai compris que et puis je me suis mise à l'aise pour nazer panangai. Nazo pe sa message na pasteur Godin Poy. Boteti akufa Daniel Boteti Loleke Bokeli akufa en pleine fonction. Kimbuta nantingi bazaki animé de mauvaise foi. Baboya ko pe sa biso indemnité de sortie. Lelo yo kotio lobi oza mosela nzambe oza ntoma. Na moni ozo pe sa témoignage na ba libanais ba bongoli mitema ba yena église na yo. J'espère que na kati ya bongo la mitema wana okoza yo mo pe ba bonga mitema o pe sa biso moyen na biso. Je ne vais pas entrer en guerre avec le pasteur Godé, mais pasteur Godé ngana Timothée le noir efika. Papa na nga la kisaka nga jamais ba ko nyata yo. Soko za na ba droit na yo ko tika muta betelo nzango te. Okopesa biso mbongo ya Daniel Boteti. Yango to sengi na François na papa François Beya biso collectif Boteti azala médiateur entre collectif Boteti na Godin Poy to so mbongo wana dans un mois c'est la rentrée tout ça va père de famille tout ça bloqué tout ça c'est là mbongo na biso ça ne sert à rien aux à la présidence ensemble lingi ba conflit lingi ba problème so lingi ba problème biso to ba problématique to lemba yote sungande assemblée provinciale recadrer des gentini ngobila o azo beloko alingité pour ville Kinshasa ou eza capitale province pour payer sa chance na chef de l'État na population image en boké za la bien. Merci Ndeko Eliezer, je suis très content pour l'invitation au accordé Fofana et Mbanga. Bonne guérison. Mais na sengo lo moko Eliezer tant ozo zonga et Michel Bosso osa nanga. Hein? Bato nyonso batikali pour ba tout ba bosani yo. Ba bosani ko lié poison pour soutenir bango. Et ozo zonga la ndenga lisu likolo lisu na système de désarmement. Pour ça l'exclusivité et je sais que tu es en forme, hein? Bon retour, toutes les bonnes choses, toujours Zelayo, merci. Merci Bandeko, Ezalande Boy, Zomona, Timothée Lenoir à face na Fofana. Banani Bakolanga, Ezalande public, Trésor Zolodo na caméra, Diema Kesela, Amon Sulbaki, Manix, Diaspora, Naebi Kenon, d'ici là, toujours Zelaka Kanini. JFM Service, conteneur aux États-Unis, na Europe et à Diana Matadi. Boza a toujours braché, beaucoup l'en parce que bazo bunda, n'est-ce pas Timothée Noir à lobby. Diaspora baza un souci à Kosungamboka, mais douane ils ont cher makasi. Tozu président Oyemo pe azamon la poto ya Tongo, mon a qui ça paye ya Tongo.
tozwi président oyo esengeli biso toza awa oyo toza ya mutu te oyo aluki biso azwaka biso tozwaki Timothée Lenoir. Merci na Richard Pangi, merci na bato nyonso. Le 30 août na décembre ndeko nyonso akobela makwanza mapalata pose koma lokola crocodile ere yango oyo obengi limwaka Dr Mogisho kiseko ya ofele yo pesika mbongo ya kisi tozalaka wapi ata na bashini wapi azimboye osombi kisi ye moko na DHL lokola pomi partenariat na DHL atindiki eliyo obengi Dr Mogisho na limwaka za affiché wana kisi na ekoya ofele le docteur ye moko so charge ya transfert ya marchandise na ye obangi eloko te ye alobi ye moko azwi charge na bino yaka awa nabengaka bino pamba te ngai moko nasali expérience tala bambula boninga naza kaka kutia tebe te papa yaka epa Mogisho tout est possible.